pas muto abotola maloba ati na yemi nzembo wana ça vient ici, ça vient du cœur na motema na bolingo pour na soutenir concert ya Fally Ipupa Aigle na stade de Martyr. Par mois on a tiré 500 $500 na qui porte parole nanga aya kolobela mingi nanga po afulama po moni abando ka communauté to na ena oloba na motiver bango ya TV botane akomo ya pe ko finga batu un musicien poli mal éduqué comme lui comprendre aza ba garçon mo boye ba sutukela vous comprenez ba sutukela ya ba wenge fana ba yana wenge fana kai fanatique ya musique azobeta ba même pas fait Alain Pelazio tala wenge aza toujours fan azo envier biso otoza obeta jana wenge est-ce que ba wara bazali awa na bigera ndako bazongisa et ça te fait commander au contact vraiment à contact na ba warrior de vraiment beaucoup ma pena tout le même moral parce que au ça la descente place ba ça la réunion na bango pour préparer événement na bango événement aux les 29 autant on la marche de soutien na bango et ça donne ni connexion ou les candés souci à ba warrior et ça musique congolaise ça toujours fort na monde pe Afrique ba minduki na yaz ekufa ezala te mona na pete abeta pe nani po batu ba beta ba héritier ba Fabregas ba déplique ba Robino et si ba kenaka ye wana ya ko finga Robino un musicien ngaza aya fingi Robino a fingi héritier walo ba o master na ngai na gaze master na master na yo o finga right o finga lelo héritier o master na eta master na yo ta ya ba héritier tama ngina idiofu bisonde na idiofu ay ba geta comprendre bisonde tozala na awa yo ba keto yo yebele na maison mais après ko uta kozala musicien ya vena biso afandi wa oli fanto nanga kokwa binadama kokwa no vena biso no nyama makanda we ranson mais le monde na musicalement parlant sali na moment biso tozali na wenge tosola na ba héritier yes la musicien maison mère oh papa na yemba ba disque na maison mère achana ba chant kenda beta pe ba zénith na maison mère mais siko ngande na za musicien nani kasi ya papa chéri mais siko waza ki musicien nanu ya maison mère mais siko bi siko neti ba biso ba o ba papa chéri déjà to bano suka ka na lufu karate aza ba locataire mo quelque part o faut ba futai mino avandi aza locataire ya batu fa futanda comprendre parce que mutabongo aza nzalande mino avandi abeta ba concert ya mbongo po amilisa ya beta ti po muto ba déjà beta te pour na $500 c'est que yeba pesa ke ba $500 kachene za muke makasi $500 $300 po ngai na loba caché na ngana TV te yeso alobi $500 c'est que ba benga ba proposer $500 na soni wana abanga oke faka zwa po akabela ta ba musicien na loko aya na la a se tromper comprendre yenda ne lote alala na wati kwa bing sabsona mimosa so kamali côté tozo que ni pique-nique. Merci à l'internaute, tout partout dans le monde à travers Concept Touch TV, la chaîne d'actualité. Toujours avec Alex Ngandou, mon Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman, autrement dit mon Nzambe. Nous sommes toujours là pour nous recevoir, nous sommes merci de la confiance, vous continuez de vous abonner, vous partager ma vidéo, vos commentaires, et puis ça toujours motivation au salam. Merci à celui qui est derrière la caméra, les Viking Vision. Merci infiniment, maman, fille, maman, Masolo, ya papa, Audace, Milandou,
Joyeux anniversaire à toi, mon vieux Patrick Trifazé, courant Yachine, Gombe, 32 ans de pouvoir. Les Vikings, joyeux anniversaire d'avance, Nao, les sous parce que ça les 10. Merci infiniment la merveille, Mapangala, les consolateurs, autrement dit les bitères de la prolongation, l'ingénieur Dominique Yalanda, mon papa depuis Luanda, Azota. Je pense que dans l'introduction de la bataille, vous avez vite compris que je suis avec les gouverneurs, Kombo Nezobo Manga Mabe, les gouverneurs, Mignon Abraham Ponta de Lac, les gouverneurs de tous les warriors. Et nous vraiment invité à tous les soigner Pembe, parce qu'il y a un Pembe. Dans la vie Pembe, bon, on a mon trésor, Bakalos depuis Paris, Hollande Abisso. Merci à Warrior, tout président Yayous, Jean-Pierre Gucci, hôtel absolu depuis quelque part. Les Vikings, sans plus tarder, Fongolangana sur la Rana, les gouverneurs de tous les Warriors. Comment on a battu Soisé Longoapi, Ponta de Laka, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, santé, ça va. Hein? Santé qui toque. Bonsoir, nous venons Pembe. Expliquez sur le combo de gouverneur pour tout le monde vraiment publié dans la page officielle. Non, je suis désormais gouverneur de tous les warriors. La idée ni. Donc ngaïta, ngaïta batulika gouverneur, ba fan. C'est qu'on a ça ndeni. Vous savez réunion ba fan diso babité yo na mito to charger au gouverneur na biso. Ngai batinga ka gouverneur. OK na marambo mystique. Est-ce que nous baotongelo au sentir niveau baotongelo te na comprendre na komi te so batongi na te c'est succès là ko ba bai to silat parce que batongi ngai c'est que ça va quoi c'est succès zali ne ba loba kaka ka bande ko na biso musu na omona ba koma na zoba nyama batikanga ka boyet batikanga bafinga ngomo bafiba ya ofinga ngaso na bimisi nzembo na sila boyena boyezoba mais lelo na moni ba komisu kolela susu neni ni zoba susu na mino bozali na sila moni tango ya ofinga mutuka boye c'est que mutonga za succès excusez voilà aujourd'hui là Mignon Abraham Mobano Bakayo au soutenir concert à Fali tout le monde le voyait normal le temps qu'il au soutenir frère na yo musicien congolais normal té bato basepeli te moto amoni yango normal aza te depuis premier jour nalobaki na soutenir motu moko asepeli aza te mais ceque tookende wapi nolobaki ya motu moko asepela te yo moko ti reproche ya kuwa bato asepela te pourquoi mpo eza ye mpo eza aigle bato balingi ye te bolingi évolution na ye te seke bolingi mpe évolution ya musique congolaise te parce que moto azoreprésente bandeko mboka na mboka bapaya quand même tout tient dans le boko tout tient et poids peut-être la lumière mosusu remonana vous comprenez mais les lots na kin et comme ils sont soutenir moningo oza yuma oza toro to vanda awa to mona bato bele ba soutenir bato kina ngo normal ya biso to komba toro ba yuma yango na ndimi yango na ndimi ki yuma nga na ndimi ki toro nga po ezanga nzoto na nga ya yo nani obima arbitre nzoto na nga mututa voilà voilà rappel à ramta pembe nde olinga pembe ya bato ba question surtout zo pas ba fan peut-être trois ans la chance au mona Mignon Abraham Boete pour tourner likambuta le belé peut-être lourd mo et déranger les autres disent que le roi ba musicien ne bolonga na BCBG ba miso balonga na BCBG le roi mambo simbaraté c'est pour cela au diembe la kombo Fali pour ozwa makam je ne sais pas si c'est ça ma bête hein les apenzela pe malam na diembeli nanko ngai na diembeli nanko moteke maman ba komotanga komolanga ba moko makambo siko siko za poso diembe bisu ba diembeli banzembo ba ya ba fera bolobaki te pa diembela pozo makam ayembi banzembo mwana na miel ayembi banzembo fera miel mwana o me mwana ko otanga oloba mwana wana Abraham ngande sikona loba nini mwana wana miel ayembi banzemba fera wana yaki diembelage te ngande diembelage mais ce mutaba boseke ba kufa papa tovana na mboko oyo kaka nayebi ndeko moko Gelor Mulopwe ayemba papa Chérit petit frère vient na biso ya Jacques ayemba papa Chérit nzembo mobimba mais trop effacé que je salue effacer le tableau bon chanteur ayemba pe papa Chéri nzembo mobimba bouton
musicien ya maison mère ya VW Ranson ayembela pe papa chéri nzembo mobimba mama Tchala mwana ayembela grand mopao nzembo mobimba siko lelo Mignon Abraham gouverneur totalité na nenga peme fali pour parer à tout la star il y a Falisco et comme problème pourquoi pour les Mignon Abraham et puis pour les aigle voilà ya on a so batu balingana te Congolais lingi muninga na e Congolais évolué te yango nazo louer ba esprit lokola ya ba héritier wa Kanabi ba pesi micro boé a banga amkondima eloko amuninga ti yango mona ndeko wana zo évoluer bien c'est ça nzembongo to so lisolo nzembongo parce que bimika na batongo awa to moni na banzembo malobolo ba est-ce que ba warrior bazalia et puis biso tout soutenir Fali Ipupa ba maloba moi ya bien peu malgré ba msusu na bona ba commentaire yo za zobo za kizengi mais au moins message vraiment aux autres ça la peine promotion tout à fait na nzembo wana olala ngelo ta kionde pour ça la nzembo wana bon atala ki que na s'arrêter na marche te na s'arrêter na ba descente na sala na ba commune mususu te voilà siko ata nazate batikala na nzembo ebeta na bakwe na bango pona ko motiver moni nzembo ekendaka mutu ata zala lupango mosusu akoyoka le 29 décembre le 29 octobre concert moko ezali namona ke pona kosala promotion na appuyer yango na force ya mokeo nga na nango bongo ozo comprendre nde esui bato ozo comprendre sikoyo soki esui yo yangani soki esui yo yangani kufa po ngai mutu abotola na bai mutu abotola maloba ati na yembi nzembo wana ça vient ici ça vient du cœur na motema na bolingo pour nous soutenir concert ya Fali Ipupa aigle na stade de Martyr donc sensibiliser bato na matoi koyoka ba ya concert donc toke na biso ba gauche droite te papa donc toza bon est-ce que ba warrior bazalia est-ce que ba warrior bazalia na bige na ndako bazongisa et c'était fait commander au côté vraiment à contact na ba warrior de vraiment beaucoup maintenant tout le même moral parce que au sala ba descente place ba sala ba réunion na bango pour préparer événement na bango événement aux les 29 autant ba marche de soutien na bango et salon ni connexion le kandé souci à ba warrior eza musique congolaise eza toujours fort na monde pe Afrique bato lokola ba aigle base koma ebele vous comprenez souci na bango baza d'abord ba amoureux et à bonne musique bana bakilelo moko boye vous comprenez alors tomba monique naza même idée na bango du coup faut to koma eloko moko moto azo soutenir musique ke liboso epesa makambo bato bamboka misusu bamona que awa na Congo culture na biso to kende eza malamu il faut peut-être soutenir moto abongo papa c'est simple comme bonjour. Voilà, c'est simple comme bonjour aujourd'hui là Tokyo Bombaté on va quitter sur la Pembe parce que comme ta Pembe aujourd'hui là Mignon Abraham face aux polémiques na ba frère no ba musicien otanga déjà comme Wandal Tokyo na miel parce que tout le monde tout landa ba mission aujourd'hui là miel te traite de mal éduqué moi na moro boye faux chanteur ou là ta bilamba kato tu n'as rien au gagner le côté la musique on a nda écouter tout ça n'a habité tant au tala badlo quoi na au gérant comment donc tant au monde déjà moutayo le babon il faut comprendre et ça manque d'arguments comprendre hein et ça ba manque d'arguments mutu soit le babon est vrai impoli de yewan comprendre hein c'est-à-dire monyo avandia asa ba locataire mo quelque part il faut ba futaye monyo avandia asa locataire ya batu fa futanda comprendre hein parce que mutabongo a zanzalandene Mignon avana abeta ba concert ya mbongo pour amilesa ya beta te pour muto ba déjà beta te pour na $500 c'est que yeba pesa ke ba $500
Cachet neza muke makasi $500, $300. Po ngai na loba cachet na nga na TV te. Yeso alobi $500, seke ba benga ba proposer $500 na soni wana abanga oke faika zwa po akabela ta ba musicien na loko aya na la. A se tromper. Comprendre? Yenda ne lote. Alala na wapi? Fois ben exception na mimosa so Gramali. Côté tozo que ne pique-nique. Vous comprenez? Donc, on a vu que biso zo que pique-nique kuna. Na moment on a sali ba ne belé na Gombe ye ala kuna. Ça dit ya nga zwa pasi na ye ala tsayo. Non frère, tu te trompes. Non, mignon pas mavanda anzalati. A moto a monango. Na ndenge na ye, na ndule, na famille. Et pour famille ça ba jeti. Nana ba grand frère ba patron ba boss. Comprends hein? Donc à se tromper. À se tromper. Papa mbango ok nango, moni mbango ok nango. Na bisimba simbo ok nango. Obeta mutu na mur kalati. Obeta mutu na mur kalati. On a difficulté ok poto. Lokwa bazo finganga, lokwa ba otindanga. Siko kota linga kenda obeta mutu na mur kalati. Vous comprenez hein? Kova natinda batu nde na poto. So natindi batu na poto. Fona za na difficulté à poto. Na vanda na kin pona vandisa musique na ngana kin. Mouvement na ngana kin. Yango mona beta ba concert pona vandisa ki. Lelo so na Cape Mikili, ba bi ke orchestre mo wezala. Na za te lokwa ye ba mission ba bengana na orchestre likolo ko so kasi bilamba so ba ya la tra ya poto. Bilamba mo mbatimo ba jomo alati beteli ba mikinza banini ale azui alati azui ba bilamba ba musicien alati ngotina ba émission ba musicien ba pesier ba mbongo po asomela mo ba passeport yale ba mbongo wana. Donc escroquer ba musicien. Voilà, escroquerie tie pas ba musicien c'est ba kimae. Siko ba kanda wana koma ko importuner biso ba vrai papa, je suis un bon musicien plus que toi nga. Na na Congo, na Congo des bons chanteurs bakara yena Jésus de Nias Ferregola. Ana kilo na ngati. Comprendre? Na comme bon chanteur. Aza moi ayembaka. Baba minduki na yaza ekufa ezala te mona na pete abeta pe nani o batu ba beta ba héritier ba Fabregas ba déplique ba Robino esi ba kenaka ye wana ya ko finga Robino ta musicien ngaza aye afingi Robino afingi héritier o aloba o master na ngai na gaze master na master na yo o finga right au final lelo héritier massa na eta massa na yota ya ebage héritier tamagi na idiof bisonde na idiof ayebage eta comprend bisonde tozala na awa yo ebake to yo yebele na maison mais après ko uta kozala musicien ya ve na biso afande wa oli fanto nanga kokwa binadama kokwa no ve na biso no nyama makanda we ranso musicalement parlant, c'est-à-dire dans le moment où tu as un wenge, tu as un héritier. Il y a ça, la maison mère. Oh papa. Il y a un disque na maison mère, il y a un chant qui est tapé dans Zénith na maison mère. Mais si on a un musicien à Nanikas, il y a papa chéri. Mais si on a un musicien à la maison mère. Mais si on a un musicien à papa chéri. Déjà, tu vas nous souka on a loufu karat. La bosse c'est to betango. Voilà. Yambala moko pété. Vous comprenez hein? C'est-à-dire déjà l'ouvre kato basna usine ezala déjà te kuna basala tonga. Ezala te. Comprenez hein? Ça dit na lati boy. Déjà on a kato ezala te. Na sombara ya solo na kato wa ko sala elwa montre ba Rolex c'est que miala le côté mutu ansala ko lata oy voilà na peut ça pris na ngote
mais so nazwi le numéro nango boketi place bachekaka omonake bayebi so o prix nango yango oyo ya boye comprendre nalinga ne to ande mote tia solana boss kabaji hein le petit mais costaud quand ça te mise mo aya mebi mela ko mabundi lo kwa beri na ya nango ale aye na TV net o eza bataille économique comprendre hein eza ya banzala te yenda na nzala mise mo avanda kana yende porte parole nango moti na vandi na palais na vandi Nathalie asali ata ba 150 émissions azo lobelanga asali bien aye asusu a porte parole nanga makasi na nommé banda le na nommé o da première porte parole nanga donc abandoza salaire il y a combien tu ba rapport na wengeza la salaire za la te soit longone qui porte parole comme abandoza salaire par mois na télé 500 $500 na qui porte parole nanga aya kolobela mingi nanga po afulama po moni abando ka communauté to na ena oloba na motiver bango ya TV botani akomo ya pe ko finga batu un ministère impoli mal éduqué comme lui comprendre aza ba garçon moko boye ba sutukela vous comprenez ba sutu ba ya ba wenge fana ba ma ya na wenge fana kai fanatique ya musique azobeta ba meme pas fait Alain Pelazio tala wenge aza toujours fan azo envier biso o toza obeta jana wenge pour lelo aya aloba o ya lobi vous comprenez hein pour na ngana vie na Rio de Janeiro y a rien comprendre to sola nenge lekina ya ba sola ka parce que na ko s'attaquer y a problème te na ko s'attaquer vie na Rio ko le kanga mais 1000 de songa aleki comprendre hein boye bisa na leke na tout na intelligence na ekomeli na koyemba na kobina monto baba na o esobe moko bato ba finga na beauté bogar ça dit na bogar koleki sus ça dit na bien moko boye koleki vous comprenez hein so mundela opona mutu fa défiler ne lamba aponanga aponete comprendre pembe à moi est-ce que c'est beau beta featuring malgré la guerre en musique boye malabi il faut accord ça non chante Dimitro na yembi auto sala bina acoustique a faire rigola yembi chez tenenga yembi mabe ayembi banzembo a faire rigola mabe makasa bebisi ba chanson banzembo na mama bongota ayemba ki me tema yembi mabe et wapian mais ngana est-ce que bawario bazalia oui des résultats ngao tunayo sabato ke ya yemba batu ba yemba on a dit moi babike boembe na fali na kati fala sel voix tindelo pe na kati a bo mixer lango tete nyoso ngamoko tala de niveau on comprend ça dit so oyemba nzema mutu comme na partie mo be mutu ayemba il faut kende pe baloba lokola ye alors il y a cela qui lokola fait rigola te yango te biloko ayemba wana yango te o ngana yoka wana ya Jésus de Nuance yango ya ayemba te yango te c'est que tu espérer que la ligne peut to corriger yo bandeli acoustique à faire interpréter faire rigola comme loko na comme ça battre na petit musicien ba petit musicien ba parvenu ya musicien mo parvenu c'est-à-dire nenga zala abetaka te a répéter kaka concert na émission ko ya ofinga baninga ah bon yes c'est que concert na émission OK mais de ce concert na émission abetaka te a répéter kaka na ndaku ba misia bala batu so ba ke ndaku depuis tongo tipo ko ba lete pe bazongi suma kolo aloni okola ba musicien hein ba o ba longwa qui vraiment ba les stars je pense mais comme orchestre ça place mieux la zali non les stars
yusaka na balestar wana bayemba bana wana babengana ye parce que baza na Elisabeth na osala effort ba comprendre que place wana ba souffrir pour rien comment koya répétition ko que répétition depuis tongo tipo comme au vandika wana batala ba mouvement ezebele misusu na ozwa bango misusu ngamona ke tika moko pa bina filet misusu katika bango pa ba héritier misusu na il faut bosser nanu alors on a niveau terre aux ba musiciens ani ko ba musicien batu ba musicien na mona wana ba bon chanteur bana mona wana bazo sangana na orchestre na wana pareil qu'à ça l'orchestre voilà. Voyagera déjà débat auto qui peut Afrique c'est pas marché ça orchestre avant kala avant tant la longwe biso tonto ziba courage au ça ma kambu biso moko yazaki dans la maison mère papa il vient derrière moi il vient toujours après moi. OK donc kota wenge liboso na ye na loma liboso na ye atatu na maison mère na obunda au craquer biso andeni jo obunda ye moko ngape na longwa. Mais tu as on a rien battu tu faut pas ça non na wenge mais il faut normalement il faut zonga wenge parce que ça musicien oh ninga lobaki makila bango peut-être sotara c'est qu'on a ba musicien miel de son na musicien na ba kile sotara ya succès na maison mais yo o ate na liste wana yo pena l'échec voilà moi na miel. Je pense qu'à l'objet na maison mais on dit bon bazo assister le contrairement na bino de bolonga BCBG succès à la rater oh ils ont sauté Mikolo c'est mignon Abraham Ponta de Lance il y a la baille il y a la popo oh ndé sauté nga vous comprenez hein mais c'est que l'exception ils a la vie ce que ça la rater nga na exception. Vous comprenez hein? Parce que tant qu'on sait bon ils ont le quoi zo finga BCBG tandis que nga na yo finga maison mère parce que nous respecter si on a respecté maison mère directement on a respecté à Noël ngama makanda we ranso parce que tellement c'est quoi un poli mal éduqué azo finga BCBG c'est-à-dire au finga directement papa chéri. Vous comprenez hein au finga ba tout coup ba au finga BCBG ndé ba tu faut ba la mukala tongo eza ba bano ba miel. OK. Vous comprenez hein? C'est-à-dire dans la maison mère, les musiciens, oui. N'admettons que il y a quelques musiciens où ça la gloire, vérité, la musique na biso baza. Mais miel azate na liste wa. Comprendre? Azate? OK. Azate. Azate. Ce sont des musiciens prétentieux, ça dit ba rature ya maison mère, ça dit moni ngai na osala ba prétentieux yende prétentieux et puis orgueilleux c'est-à-dire ngai na zo sala na obunda na opesa na yena na pesité c'est-à-dire muto asali album moko awa aoganga ke za danger mais attends nzembo batu ba na ba honte c'est que vous êtes faux musicien bosser frère bosser tu dois travailler. Voilà bien, elle doit travailler. Aujourd'hui, là, tu vas bien amener Abraham porte-parole. Il a fallu pour pas. Il y a un problème. Tu vas traiter na likamutu ba traiter na mettre aux arts. On a dit ça. Tout le monde appelle musicien mususu te aya ko pesa muni ko pesa ko sepela na concert muninga mususu obeta. Comprends? Pour naka ngamona mambwana ça va porter parole à musicien. Alors tout le monde a musicien te oya lo basesu non na fortifier dans autres singa batuba qui ne concert à musicien tel parce que tout le monde a moni bakito to va tout le monde a bango ya olobela concert à mutu moko ba olobela ba concert à bandeko mususu autant bango ba yemba ki kuna ezaye problème te. Mais mignon abwa mayembi nde komi problème parce que tant on a ça qui marche pour nous sensibiliser batu ba concert à Aigle musicien en mboka en tant que moi na mboka batu ba moni on mabe et puis si ba Canada pour na pesa ba on s'ouvre kanda et on a côté sous studio na yembi pour ba ora sous kanda
Voilà pourquoi Soukanda Maramba stade ba concert PZ Belé le 29 octobre tout moni PC le Scram Mister Poutine abi vraiment mikolo yetoye o tchetoche le 29 octobre libaya face na Fali Poupa yena imika. Alors ben abenga libaya. Libaya. Te na ndimite za libaya. Bongo zali. Ya libaya te. Zali. Ya libaya te. Yena no libaya. Pour Cheli Perité pe sous libaya. C'est ça Tata Raphaël ne peut-être ngeza libaya. Elle va c'est le habillé pesa maman événement pour affrontement pour otala déjà imika na stade de martyr. Imika biso tozawana na benga na ba na benga tozawana pona oyamba ba warrior musuba utaba mboka mususu. Et on a zwa qui ont déjà. Qui on a déjà. Ba warrior musuba ya na mela mamai ba bonga mama misena ba olatela wana ya wa vestiaire. Ah? Pembe. Le 29 octobre, concert à Céléo, Tchongo Vestiaire, yo changé Bilamana, Banissé. Concert exacté. Pas non, concert et bétaté. On a papa passe à bétanité. Azamte mamalama waponane jour msusu. Pour ça, la nègre baise. T'es dans le côté qu'on a ténabi qui a ça mambouana. Ah, ça mambouana. C'est le 12. Yo, l'Israël. On a 12. On a pas montant. Le retriqué. On a monté mamalama. Quand même c'est loi bêta concert la place au Tchongo Vestiaire concert tout tika muninga bêta concert nae je pense que ba date est belé na année apona nae jour mususu pour y aller le 25 le 29 octobre na le 25 décembre jour et c'est pas bêta na imika kaka donc faut bien ce que vous comprendre il faut tout nae pourquoi azo pona ka ba date o baninga bazotia et comme iskoye voilà. Voilà, merci beaucoup Mignon Bra moi ne comme ce comme n'abso déjà na souka batelo parce que ba déjà mikolo stopper no marambuno concentration na stade de Martyr on peut na boyo tout no marambuna yo to comme n'abso déjà na souka mais na marambo to les kana ces derniers temps à faire salaire na ba wenge quel que soit maison mère ou BCBG mais habiter sur le rose éclaircissement parce que ba frère na yo le quoi ba belle de chambre ba Igo ba bina BCBG butika lo futamate bondozo ba 3000 par mois, 7 000 pour une réclamation au métro. Et habiter ceux qui ont un salaire. Déjà, nous avons bien Mignon Abraham. Ça dit Mignon Abraham a un traitement na wenge. Bande comme la belle de charme, Igo, on peut baza belle de charme au Igo. La surtout leader et papa chéri. Ça dit Moutuna Moututomba Pesa Yaye, na habité Bapesa combien. Mais ngai na ebi o ngana zona otanga ngote. O bango balubi o bango bazwaki yango wana donc na nga mambo wana te c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ponta de la carte comme na souka ba batalo ba ko retenir nini et puis ba dédicace retenir kaka que concert dans le 29 na stade de Martyr comprendre sono Dembela na Dembeli bien aigle na yebi na ngai te nga na ye nazo soutenir artiste musicien nazo soutenir programme te ok il faut botianga non naimba il faut alba yo na yoka petit wana miel abi na te fona Diembela po batianga enlever les rideaux soni nde sala comprendre et la musique batianga enlever les rideaux ou pas et ça la musique et ça podium te podium et ça musique boya ngina oyemba nzema bato pourquoi ça ka enlever les rideaux nzema bato pourquoi voilà quand ça soit enlever les rideaux tabe sima rideaux nzema bato pourquoi oh yo elong potinalisu na zo longa tongo longa lisu nanga aussi sango moninga na ole moni miel de sang na ole mbeti so ba lemba batu moninga na ole mbote na yo père na ole mbote bana ba pembe na ya lufula tari à tout moment na lembeta. Voilà, merci beaucoup Vino prendre ba dédicace to kabona na pesi moto na batutu o ba balinganga bamboteka na batutu. Voilà, merci beaucoup, c'était la Mignon Abraham. Il nous a vraiment invité l'homme de Pembe
l'homme de Pembe vraiment to bétané pendant ba Pembe boki ba Pembe botika ba commentaire so koto na sala carrière alti noir bo expliquer ce nom Abraham koto tchaki noir ezala Pembe te merci na les Viking Vision faut expliquer on a un problème na venanga rioté. Voilà, c'est la famille est sacrée. Soy to sa bongo ezal toyo ki sa ndaku soni. Comprendre hein? On a un problème na venanga rioté. A venanga tout cela est déjà entre petit frère non grand frère. Voilà. Voilà, merci à les Viking Vision qui est derrière la caméra Salik Alex Ngandou la Moulouba. Ensemble, na mignon Abraham Toko ta vraiment la palais na bino. Merci à maman fille maman Masolo ya papa Odas Milan de hôtel Apson na palais. Merci à Patrick Trifazé courant ya Chine Gombe na Gombe Moyaya. Merveille Mapangala les consolateurs na Moni Bongo. L'ingénieur Dominique Yalanda, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Le manager Anel Kamuchoko, l'international des Chims, garçon de l'X depuis quelque part. Lionel Kasso, mon apôtre de partout, l'ingénieur Pichun Soni à Istanbul, Nancy Doumbalaran de plus 33, mauvais papier manquant dans la carte qui gagne. Gabé Kabemba, hôtel des monnaies, mon vin, Napeso Bambo, Tébélé Place, vous êtes tellement nombreux. Vous partagez ma vidéo, vous commentez. Bobo Sanate, vous s'abonnez massivement. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.